Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête. Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salon Lomea. La bengi ma fille au bazar lokola ngai ba artiste. Donc boya ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, Numéro 20. Babi bazala na bona ba salon mais salo yaka moko babi salon mona poto. Bozwi wapi? Basi kitoko lokwa ngai. Bino mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. Nake epa musala nzambe abi oeza mbasu nde bandai ngaka nde ngwana na sur bozolanda pe bozomona donc mbasu na éviter oza ba problème na ba tout ndeto nga pesa nde na botama nalinga problème na bato te ka aloba musala to saka puisque mutu azosalisa nga oyo abika eza baninga na nga ya musala to saka na bango musala te bon nayebi te so nani nayebisi na tunia yebisa ngata kombo na ye me aboyi abi moye yebisa kombo na ezate nazala kaka mayele na ba ninga nyonso to saka na bango na tete sikoyo nde bazo simba mo pe bazo tubanga bakisi yango moni ozozwa traitement ya bokoko bien nazozwa traitement ya bokoko mais bazo tubanga ba antibiotique ya mindele po yemo baki na ngai ngala zo peso traitement bokoko mais na kati ya nzoto il faut zo ba antibiotique pona ba antibiotique e kausaka potanoki yango zo sala pasi zo sala ngana ko lala te nazo lala ko te mwa kuta otambola ko tezate nde naza boye siko mélange wana mi balesa mabete bon yemo ko mutazo salisa nga ya bokoko yemo ko muta recommander ngabi il faut batsuba ngai bakis abi non basala nga pansement abi nde batsuba ngai ba antibiotique na kati ya nzoto abi pansement abasimba te yemo ko zo sala ngai ba soutenir ngai na moral balo bakana za calme na sambela nzambe ya leki nyosto yango grande nozo
kolongole na kobenga koyeba koconsoler hein et ça vraiment bien ma casse ça là vraiment bien je manque de mots pour tango ezande mais et aussi là ça m'enchaîne beaucoup éviter pour ma famille au basolanda yo o batuna yo balingaka ko yebisa boni o baza libanda mboka bato nyonso balanda ngai na mosala nasalelaka bango artiste na bino yoyo azobela nakosepela mingi nazoba soutien na bino ata financièrement te mais moralement esalaka mpe bien ata kobenga ata basali na nzambe mosusu baza libanda kosambela mpo na ngai babengi nga tosambeli esalanga bien makasi mais oyo alingi abenga ngai abengi ngai si WhatsApp plus 243 89 84 92 437 plus 243 89 84 92 437 obengi ngai esalanga bien ata mpono osambela mpo na ngai ata mpona opesanga ata mwa lite ya moko boye ezala bien mosala tosalaka ezala ngo na bamillion te mais mitema mabe kaka ezali entre biso na biso nabi teke nyonso tu tosala ngo misala ba mitema mabe non ya mitema malamu mpe bazali ya mitema malamu mpe bazali ya mitema mabe mpe bazali bon nayebi te soki nasali bango nini mpo nde naza boye nayiba eloka motu te nazwa mwasi ya motu te nasala motu mo mabe te mais nzambe kaka moto ayebi nzambe abi na biso toute circonstance tokumbisaka ye nazopesaka lokumu epa nzambe merci oui esenga nalala mpona kovanda boye te esengaka ifo nazala ya kolala boye nde esalanga mwa bien. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Onilo Mapouya. C'est vrai que la vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. La croisement de la direction Cambiana venu par exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mampouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mampouya. Alain Lele, rien à dire. Odilon Mampouya, Odilon Mampouya. Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs